nani Zoé et tout. Voilà, donc Nazana deux bouches autorisées, il y a Moïse Katumbi. Bonjour Bishop Francis. Bonjour Papi Gen, merci beaucoup, c'est un plaisir de t'entendre encore cette nuit, merci beaucoup. Voilà, Bishop Élisée, Boni. Bien, Losako, Naikanga Balubaka Losako, Mbote no Yambouana. Voilà, mon tour à Bishop Bosso Zali, makambu ya faux passeport, il y a Moïse Katumbi Oyo, procureur général, a fongoli sur ce dossier wana. Na ebité bino besoin bouche autorisée na ye. Et bon mon yamondeni. Oui, merci beaucoup Papi Gen Nepe na ba ndeko na biso nyonso ya émission Tolobe la vie. En tout cas, merci pour la musala qui te bozali ko sala pe ba information bozo na source. C'est vrai que ngana ndeko na nga Bishop Élisée tozali batu ba représentant pour na kolobe la makambo yo étant donné que toza ba katumbiste de première heure. Donc na makambo tel déjà passeport ndingo lobi wana oyo procureur général de la République a accueilli pour ouvrir le dossier. Nous voulons déjà dire à tous nos Congolais que tous ont une victoire. Victoire parce que tout le monde disait que le président Moïse Katumbi a un passeport italien, mais le lot souka tout le monde qui est en Belgique, la frontière nous éticalise. Le seul passeport à Tamboulranango est le passeport congolais, bien qu'ils allaient semi-biométrique. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a un procureur général de la République. Tout un procureur général de la République qui va s'acharner dans Makamoko ezali au Togolo il y a 3e ou 4e rang. Makamoko ezanatinate. Alors que dans le Congo, on a toujours un dossier minene. Parlons déjà même dans le premier dossier où est allé Makambo, la société offshore. Oyo, Maman Oyo Jeannette, Azali Kotam Moussapé, histoire et lobby que depuis 2001, Oyo Jeannette a côté dans la scène politique. En fait, on ne connaissait pas Jeannette. Hein. C'est quand, après l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, que Jeannette va faire son entrée en scène politique. Et puis, c'est là même qu'à côté de janvier et de juin, donc, la gaga, toute la gaga, à côté de la scène politique, en janvier et en juin, elle a déjà 15 milliards dans la société offshore. Qu'est-ce qu'on appelle en fait une société offshore? Donc, ça a caractéristique. Une société offshore, c'est une société où il y a un siège social dans les pays étrangers, donc il y a un siège social dans le Congo. Société offshore, il y a une société où il y a une activité, on ne sait pas ce que c'est la canini, ce que c'est l'activité est floue et tout est présenté dans un écran de fumée, on ne comprend rien. Et dans cette société-là, il n'y a même pas activité commerciale ou quoi que ce soit. Troisième caractéristique de la société offshore, les administrateurs ne sont pas domiciliés. Donc, ceux qui sont admettons dans Panama, l'administrateur va vendre dans Bamboka Misusu, donc on ne sait même pas les identifier. Société offshore, ils ont une société où ils sont exemptés de tout impôt. Ils font impoter, ils ont une charge sociale à mon côté. Et pour ne dire que ces 4 points, je peux rajouter un 5e pour dire que dans des sociétés offshore, ce sont des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de transparence de gestion. C'est-à-dire que milliards de moyens que nous puis on ne sait pas, tout est floué, tout est renfloué pour ne pas donner moindre indice. Donc, tout simplement pour ne pas blanchiment d'argent. Et voilà que Jeannette Kabila a fait son apparition dans la scène politique en janvier après l'assassinat de Laurent Désiré. Et en juin, Jeannette avait déjà plus de 15 milliards dans la société. Et puis, une société aux représentée, Zali, compagnie Kerachu Holding Limited, créée en juin 2001. Et Jeannette Azali, actionnaire principal dans Katia, Bilogouana, sous un pseudonyme, un faux nom qui est donné là-bas, Ursule Kyungu, qui est né soi-disant le 4 juin 1971. Donc, total a déjà Makambo Oyo, procureur général de la République, a un dossier à mener par enquête, à la vérité. Et un procureur général, comme je l'ai toujours dit, qu'au Congo, nous ne sommes pas, c'est pas Zalimboka, Trobenga Congo nationalité, ils ont un état féodal avec un seigneur de guerre qui fait la loi de sa façon, qui arrête qui il veut, qui met en prison qui il veut, qui instrumentalise qui il veut. Donc c'est vraiment triste, toujours sur l'information WAPI, et pas il y a ONG Moko Anticorruption, Global Witness, il y a des autres la banquette, peut démontrer que les membres de la famille de Kabila sont des citoyens
bazoto na bato ya kabili question mais comment bateau va s'enrichir bouillir et voilà les préposés à gouvernement que ce sont des citoyens comme tout autre citoyen congolais, ils ont droit de faire des affaires et de s'enrichir étant des citoyens congolais. Donc peuple na biso congolais bota na bambongo yo peuple na biso na Congo na bazumo na pasi Jeannette abimika 2 jours au bout de 6 mois 15 milliards. Donc, on a dans nos introductions et je pense que garder l'antenne, nous allons continuer. On a plus Maloba et pas dans Bishop Élysée. Ouais, voilà Bishop Élysée. Merci beaucoup, Papi Guéné. Ezali Pasipe Mawa, Oyo Kanambe, Wabengi Joseph Kabila, Yemoko, Azako Kamba, ba institution Nyonso, Azali néo-nazi, Azali Koleka Hitler. Makambo ya kofungola badossier na Congo lokola Bishop Francis Kadi malobi eza ebele. Ndenga pesi exemple ya Jeannette Ao, procureur général de la République akangi misu. Totali na agence moko financière américaine. Makambo ya Zoé Kabila, babengi yango Clan Kabila. Agence wana Bloomberg elobeli biso boyeke Zoé Jeannette Joseph baza ko diriger empire financier na Congo na ba domaine ya ndenge na ndenge kobanda na tourisme tina ba extraction minière. Zoé azoteka diamant atongi hotel ya munene de luxe kuna na Mwanda. Nani procureur général de la République amoni yango te akangi misu. Zoé azana ba activité agricole. Zoé aza ko imprimer ba permis de conduire nyonso ya Congo. Mutu aza ko imprimer yango Zoé. Azali na société babengi Isis Congo, partenaire ya ba compagnie canadienne na ba australienne. Atongi hôtel mususu munene na Kinshasa, inauguré en novembre dernier par Kabila. Wana procureur général de la République akobenga Zoé te atuna ye ke yo bafutako combien de député potonga ba hôtel na Mwanda pe na Kinshasa. 13 membres de la famille ya Kabinambe bazo contrôler au moins 60 et plutôt 80 sociétés depuis 2013. Procureur général de la République a moni à côté. Dans le 13 membres de la famille à Kanambe Kabila bazo contrôler au moins 80 sociétés depuis 2013. Azo mona yangote ba minier o basola na ba mini na bango kuna baza ba riche ezalaka te. Ezoka musabatu ferme espoir plus de 8000 hectares. Olivier Lengo zomona wana azali na société moko babengi yango Osifa, spécialisé na domaine ya mine, na domaine ya pétrole, ya bâtiment, na ba travaux publics. Oyo babengi procureur général de la République akofokola dossier wana te. Avant Dikimia, Jeannette azali actionnaire na Vodacom Congo. Abandi kozala actionnaire ndenge nini? Na Tanzanie abane koteka Ndakala. Na Tanzanie azalaki na musala te, lobi comme actionnaire na Congo akoko tala likambo wana te. Eza pasi pe mawa Kabila, Jeannette, Zoé bazali na environ 73 000 hectares de terrain na RDC. Peuple congolais fongola miso batu babomi mboka ezali Kabila, Zoé, Jeannette bazali na 73 000 hectares de terrain en RDC. Avant Laurent Désiré Kabila kokota na Congo, dès na uti koloba mama ya Joseph Kabila ezalaka sifa te. Mama na ye wana abana osala bilanga na Tanzanie. Mama na oteka ba légumes, bandunda na wenze. Bilu wana nyonso procureur général de la République amoni a côté. Kaka président Moïse Katumbi azalaki na faux passeport. Non. Ba bes baza bazoba te. Soka azalaki na faux passeport na minute ba arrêté. Mais azala na passeport babengi semi-biométrique. To yeni lisusu nikamusu ya motu ya na koloba. Banque moko eza na kisasa babengi yango BGFI Bank. Francis Elemani Touane azali ndeko ya Kabila. Azali kobimisa mbongo, aza kobimisa mbongo, baza koyiba, baza sala oyo bango balingi. Eza pasi, eza pe mawa. Aza ko financer ba société d'importation alimentaire o babengi yango EGAN. Wana moto babengi procureur général de la République akolobate. Soko tel lokola
Shekami, c'est la grosse compagnie d'État à Congo. Et ça dirigé par Albert Yuma. Kaka famille à Kabila. Attends, attends, Mobutu, tout le monde a Shekami, et ça qui dirige la temps où il y a bandé comme Mobutu. Tout le monde a qui n'attend Mobutu. Mukamba, Kadiata Nzemba, Azoko, Kokamba Biba. Alors, on est comme le col à Congo, comme le col à Ndakuna Bango. Procureur général de la République, à Kolobelo comme côté. Nikamukeka Moïse Katumbi. Babambaka Libanga Kakana. Babambaka Libanga Kakana Manga Kotela. Bayebi de quoi président Moïse Katumbi, père de la renaissance de notre pays, est capable. Merci. Voilà. On tourne un peu sur Nango, il y a Ndeko, il y a Seni, Ndeko, il y a une machine, on a très bien. Ndeko, il y a Kimi. C'est que, à Kimi pour l'année d'abord. Bishop Francis. Nako zongela mukebu na likambo oyo ndeko na ngai Bishop Eliza lobi pona ba passeport pona olakisa déjà que ba passeport na biso ezali imprimé na compagnie wa bengi Semlex et puis Semlex wana ezo collaborer na groupe mo ba bengi LRPS. Groupe wana ezali kotambusa na mamo ba bengi Makolo Wangoi. Donc il y a des représentants légaux ya biloko wana. Société wana était kaka ba passeport wana na valeur ya ba $25 mais tala prix bazote ke la ba congolais donc parti munene ya mbongo ezokende na Semlex ezokende na LRPS wana donc ezali s'enrichir tout simplement sur le dos des Congolais. Ba passeport na Belgique a biso to marona 75 €, mais na mboka na biso bino mozoka bazote ka passeport na combien. Donc bazota musamboka wana posa na bango ata muke pour na peuple la kende liboso to asepeleza te. Tout est mis en œuvre pour la destruction totale. Pour détruire bango soit na maladie, soit na ba viol, pour détruire bango soit na kokanga bango kotia bango na ba prison, ko boma bango, ba charnière etondi na mboka na biso na ezala na Maluku, ezala na Beni kuna na Kasai n'en parlons pas. Depuis l'ère ya Mobutu Tilelo, sacrilège ezala na Kasai ezala mara jamais. Mais tout ça, on voit que le procureur général de la République a joué les bandes je ne veux pas voir. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir passeport ya Moïse Katumbi chape semi-biométrique au baron balongo la circulation et d'aller na positioning. Donc aux autres la macabonion soit les autres ça mort. Tant on tourne une question de quoi ya Seni, quoi ya Bimina disque dur wana na matrice. Akimi, mais c'est parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de voir que Bandeko n'avons pas souffrir et que derrière là, il y a une famille qui est là tout simplement pour nous conduire Congolais. Nakansi, na coupé sa dossier à Malamu, na maboko à Bishop Élysée a expliqué à Malamu. Voilà Bishop Élysée. Merci beaucoup Papi Gene. Ngala likambo ya Seni na koloba boy. Nana Kanda. Soki moto wana Kimi ayebite ndenge neve ya Patrice Emery Lumumba babana kosala na banko na utu kotanga kombo awa amona kike na koko continuer kosala na banko oyo te oyo famille ya Kanambe baza koyiba matin du soir abaye alobi ngai na kei na kovanda kosala na bato oyo te po bato oyo bazoyiba se koyiba banko na lobi BGFI Bank na likambo oyo lobi ya moto wana tomona kipe nakosela ki président Moïse Makambula na Katanga ndeko moko azalaki kuna neti juge ya mwasi abimaki akendaki na ye eza basigne ya kolakisa ke Kanambe akomi na suka. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Yango akomi na suka soko moni biloko akoye un jour bakokomansi balobi ke na menda lobi ke Moïse Katumbi mutalobaki na ya sala po basalaki dossier moko balobi ke président Moïse Katumbi ye mutabomaki Lumumba. Pourtant, année wana président Moïse Katumbi abotamaki te. Donc, nyonso ezanga ya mbwana. Même Jean-Pierre Bemba, dans le dit président Moïse Katumbi apesaki mbongo po babimisa ye. Alors, eza pasi pe mao. Nakoloba likambo su na bosanaki Papi Gene. Ye procureur général de la République. Toza na parc moko agro-industriel na Bukangalo nzo. Yo za Kinois, oyebi kisasa malamu. Parc wana agro-alimentaire na Bukangalo nzo balansaki yango le 15 juillet 2014 na territoire ya Kenge na Kwango. Parc agro-industriel
projet nango ezalaki ekutaki 80 millions de dollars na gouvernement. Basalaki yango mpona nini? Eza na 80 hectares. Basalaki yango mpona kosala ni koassure autosuffisance alimentaire na RDC. Mais mbongo biloko ezobima wana batone ya maïs ezokende na bapays mosusu. Babiloko ezobima na nini na parc agro-industriel ya Bukangalonzo euti koproduire 20 000 tonnes de maïs na jeudi 5 mai 2015. 20 000 tonnes wana esika ekende toyebi te. Ngana Bishop Francis Kadima tozoloba makambo avec précision na kopesaka badate. Parc agro-industriel de Bukangalonzo. Point de vente nango ya Kinshasa esi ekangama nyonso. Même na Kwango okomona esika moko te bazoteka baproduit ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Procureur général de la République miso kokanga mato yekufa ata kutuba acharnement yango ndeko papi kende tika bakendaka na bango po élection ekosalama na yango te. Kabila azobanga akobimisa nani? Aza na confiance na bana mboka te, ye aza mopaya. Azobanga amutuni na kobimisa, aza na mutu akobimisa te. Alors babiloko ya boye esala pasi ndenge makambo ya Zoé, makambo ya Jeannette, ya parc agro-industriel de Bukangalonzo, ba permis de conduire, ba passeport, biloko nyonso kaka bango basalaka. Tomoni na tanga Mobutu tozalaki na société sectorielle ezalaki ya ndeko moko rwandais. Après Mobutu basololi na papa Jano Bemba bimisi conseil. Tomoni bakisombe bazalaki homme d'affaires. Donc lazalaka na banque azalaki mungwandi te. Mais oyo ekomi kaka famille moko bokomi si clan Kabila lokola RDC komi mboka na bango. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Bakomi na suka. Bakomi na suka. Bazokende. Ye akokufa lokola William Tolbert akufaka na Libéria. Merci. Donc il y a un candidat. Olobi? Est-ce que a aussi prendre batute moto parce que silence na ye a aussi prendre batute. D'accord, mano boy, avant pesa maloba na Bishop Francis Kadima. Yes, ala silence te azana verbe nde na monokote. Bongo na yeza polele. Tonovi yango ya vandaka kimia lokola mutazama yele mezama yele. Voilà. Voilà Bishop Francis. Merci beaucoup Papi Guéné, merci beaucoup Bishop Elise pour notre analyse au Kitoko. Et loko ezo sala biso pincement na cœur ezaki tango totali ata likambo ya Jekamine. Tozotala na poto awa ba société étatique ya onde ezokotsa ba mbongo ebele ezo influencer même produit interne brut ya ba mboka PIB. Mais tozotala na ba PNB d'ailleurs. Mais tozotala na mboka na biso babengi Congo société babengi neti Jekamine, c'est-à-dire général de carrière et de mine. Société wana papi na ebite soki oyebi yango mais eza na déficit ya 1,579 millions. Yoka monta wana. Avec Sepela TV, besoin coûte au kima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezala te. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopelicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Yango nde déficit ya société wana. C'est-à-dire que Kabila côté na kati ya société wana etiré ba minerais ndenge na ndenge teki et côté na donc ba côté on a négatif moko permanent au côté bimeko de la passé et bazali ko envisager même ba licencier ba na bango na ba ce qu'on appelle comment on appelle ça? Ba kende na ba comment on appelle ça? Les chômage, c'est plus de 65 ans. Retraite. La retraite. La retraite anticipée. Oui, oui. La retraite anticipée. On a musala.
et puis infrastructure ya société wana eza ya kala et comment vieillotte comme on dit et beba et comment ruiner balimpe ko remodeler en mode d'ailleurs boka kala mingi tawa ke eloko nete je kamino wana société munene wana o ezali institution ya mboka ezosala lokumu ya mboka building na mona Bruxelles awa na Waterloo na côté ya boulevard de souverain bateki yango tout ça ok na tene de la Gombe batene moko ezosala fierté ya mboka bateka biloko nyonso ya mboka bandeko oyo bateki donc poso na bango ezali ntango bazokende oyo Mobutu alobaki ke simaneza delige mais ya bato ntango bazokende eza delige te eza tsunami koleka oyo esalami na bamboka bazikuna donc balingi badétruire mboka na niveau moko badétruire de façon que heureusement toza na président Moïse Katumbi Chapwe tant bakozwa makambo wana maboko peu importe niveau bakotika Congo le pays sera redressé en quelques années seulement mais tala souffrance o bato oyo baye nango bakoti na mboka na bot ya mbula bapille mboka badétruire mboka babebisi baattaquer basi bavioler mais tout ça ce qui est très étonnant c'est de voir que le procureur général il est très content assis dans son fauteuil en train d'applaudir donc na dossier wana na ba dossier na ye na mesa na ye dossier bati ya munene zana Moïse Katumbi Chapwe mais bakosani ke ndenge Paul alobi que 1000 tombes à gauche 10 000 à droite boya nzambe bakolunga Moïse Katumbi Chapwe en sortira vainqueur pe nzambe na ya kolakisaki azali nzambe nelunga. D'ailleurs je le salue là où il est, je salue le conseil politique Salomon pe nazo pesa bandeko na biso nyonso ya ensemble pe ende na monde mbote belé o kala mingi te tokokuta nesika moko pe tokopesa nzambe lokumu. Merci Papigen. Voilà, Bishop Elise, bato ba retenir nini na débat en fait na liso na biso ya lelo. Poto 6. Bato ba retenir eloko moko Kabila na bato na ye baza na acharnement makasi contre le président Moïse Katumbi nalobaka no bandakala ete azali père ya renaissance ya RDC tolakisi ke Congo eza ya kokufa babomi yango na Jeannette babomi yango na Kabila babomi yango na Zoé na bakousin na bacousine na bango mais bayeba eloko moko il y a un temps pour tout il y a un temps pour détruire il y a un temps pour construire il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Le père de la renaissance ya mboka na biso akosala ete mboka wana etongama pe na inane ya pamba bato bakokamwa olongwe matadi na mutuka ti okomi na otobengi mboko Lubumbashi olongwe na mboko babengi Kindu na mutuka na bautoroute oyeti na obabengi Kananga ekokamwisa bato po toza nzambe ayebi nzambe asala kaka na nzela ya bato oyo Satan azo utiliser Kabila mpona koboma nzambe mpe aza koutiliser Moïse mpona koreconstruire mboka ndeko mwana mboka Bishop Francis Kadima alobi na Atene de la Gombe tokoli na kini yo poza mwana kini na Atene de la gare bateka ateki akangi misu po akotama na Congo te akola na Congo te akoti Congo mbala liboso na 97 pe comprendre d'abord otobengi na lopoto na Belge 97 pe loko mususu na koloba na ningana lobate na oyo nani wasekwa bazalaki ko makangu na mwana mwasi oyo Jeannette pona bakabona papier fali oyo oyeba jaka na oteka ndakala apo bengi na français ba frère ten na Tanzanie Jeannette akota na Congo na lipapa suki apenyaka te basili na moto papi soki le bapesi 1 million 2 millions de dollars atona eti noko zalaka soin même niveau mbongo ekosala ki changer plus ba dimension mata Jeannette bandai na Congo suki bandeko ya blana mise bakoma ko défriser basuki ya défriser na suki te akomaka makambo ya mwana mbalo wase kwa tala wase katenga zalaka propre koleka Kofi Olomide wase kwa bakomba makambo na zoko ko placer ba malubananga mkonsuma wase kafanda kwa mona sili na mtu abe wuti wapi akataki Kofi kwa kelie malade bafana na Jeannette boye makamuna bango na 4 kwa na ba relation team amona na suka Jeannette sili kala mituni wase kwa raison pour laquelle wase
boxa lino mais Jeannette ata bazalaka mitema mabe oza toujours primitif depuis okotati lelo ochangeaka te et j'ai appris encore asepelaka nde kosokola te eza makambo sokola aloba te bolimi bisime et nalobi kaka mpo acharnement contre président Moïse Katumbi ezalaka te merci. Voilà, Bishop Francis poto soki ça. Oda osusa ndeko nanga papi gene ba toto zana bango na Kinshasa la Kabylie, ils ont une seule mission, détruire et détruire jusqu'à la moelle. Mais Nzambe koyoka kolela na bana na ye a décidé que makambo changé. On vous fera la guerre mais babolonga binote. Toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Kalamingi était Congo na biswana ekotongama. Et puis na website kamoko ngana bosana. Webi kelelo na Congo elo babengi archive ezate. Je me rappelle na kendagi na Université Libre au senga archive na ngai ba diplôme na ngai kala ba bulletin na ngai ya bane 83 na kumi kuna ba beti papa ba bimisinga nyoso na kati ya ordinateur. Na Congo na biso na ba archive eza détruit. Donc mboka na biso archive eza détruit. Donc tant bazo détruire ba archive eza pour na boye baté nani aza congolais nani aza mopaya ya omoni ba côté si ba utili banda donc il y a pas d'archive moyen pour vérifier ça. Tout ça c'est pour détruire mboka. Mais Nzambe na biso dans nzela ya Moïse Katumbi Chapwe, l'homme avec un grand cœur. Mutu akoni kolobaki na panda na sepela na ngai ngamoko alobi non, je prendrai mes biens et mes avoirs na kotia na Congo pour na congolais akende liboso. Tala Nzambe agissant toujours à travers un homme et nous pensons qu'à travers cet homme-là, Congo est côté les mains. On ne va pas rester là à pleurnicher. Nous savons que Dieu a élevé un homme et cet homme va bientôt entrer en action. Et c'est l'homme qu'on appelle Moïse Katumbi Chapwe, le Sherman. Topesi Mbote et Topesi Sepe Salomon Mbote Mingi. Merci beaucoup. Voilà, donc merci Bandegonyo So Bolandi Biso, je crois, Boyoki, Lisolo, Oyo Ndeto Sololi. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ceux qui les Kambozali, Toko Banda Kozwa toujours Bango parce que bon baza ba bouche autorisée, il y a Moïse Katumbi. Si ton y'a pas pigué. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais y'a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, oui mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso té, c'est quoi Lyon té. T'as bateau de ça. T'as Ebela bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Belé. Bah ouais, ça va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, toi, bah Belé, bah Dachero. On est ensemble moi. Ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es capable de le rafler. Dans ce mot il y a du africain, au Zuma il y a pépélé, la pripé il y a niakessé. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. La Bisso chaque jour il y aura un bakulu na Bisso. Ce qu'il y aura à Wate, nous c'est pour la tradition, voilà mon papa. Malobaka bamelaka kaka, balera kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, Rolia Bio. Nyonso ezali nzombo pondu ngai mungusu likapu ndakala soko lingo zongo na biso nantsafu vraiment lokolo pe asombo ezalaka awa donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi Molia kitoko ngomela kitoko toujours sur la biso puisque biso love bino tout ngai mokonde kona bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi okoma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te. Donc chaque semaine, tu vois vraiment un rivage. Mambisi, un produit, biloko vraiment ya mboka awa ezangakate. Tu sais que bino nzambaza malamu 10 ans et cookie. Moi na koli talaka 10 ans. Donc voilà. Donc awa tu sais que bino koyeba
kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.